Ne wana nga kumisa nzambe parce que moto apesa ka batutu nakoza pene logo nanga mena bisi tamsu mocho to sabo mocho tai o frère nanga ko kemba te matériel ko sala ngona te mais nga na ambition nanga mais nako sabe tamsu Idriss abisanga te matériel to sala on peut maman équipé na sala ka before ya kolinga boulot nanga parce que juste nanga la boulot oyo il na boulot mo société et puis nzamba songa et puis ba pesi nga chance pour ça bien. Si Materazi différence nini au copé Satan vous avez pas fa nande lelo usala bord na yo ukoloba nini uganya différence yani différence c'est ça que osaka chebino ba sombela ko lipa ba sombela ko fufu ba sombaka biloko nyonso oyo lia mais lelo na koma pe parent ngamo nana batu ba dépendre nanga différence c'est ça wana parce que na signé ce que mambo passe mais sauf que na comprendre que maman tellement ya passe na mona ngaka facile ya mona album na ngali besoin na pesa un titre na que match facile na ça maman passe na commission facile c'est ça non ngana lo bato yo mona da que c'est des alliés et puis ngana ça ngana bato bazela ba pesa confiance album na bango zoya décollage qualité à 100% album déjà tout ça il est à 80% bato bazala bien na décevoir bango dit ya na ve no mona bangala bana tanga kombo na ete na mena bangala abina tuna yo agent cellule côté wana mabana tanga kombo nete abina tuna lo bina bayeba ki na kitambo bando travailler trop ferré mais lelo okoma ko tanga ka okoma fali na monoko na obebana na ferré zo na problème na etoni oh tena problème na ba vete wana ba vena nga c'est ça ferré go la vie nanga fali popa vie nanga héritier batana be vie nanga maestro prêtre nanga déplique pomba c'est ça. Comment que c'est ça? Mater musique.
Merci beaucoup mbote na bino nyonso ba ebolingaka couleur des artistes. Couleur des artistes c'est ça émission na bino o bolandaka ngona HD la Congolaise TV. HD la Congolaise TV eza émission o elandaka ba artiste nyonso. Eza ba artiste comédien, eza ba artiste musicien. Biso toza awa pona ko pesa basango na bango. Na yango lelo na yebisaki bino na koya wapi. Nayebi que Espérance est bongo la patrona alors nanga aux États-Unis ben nanga keno kendo koluka Materazi Colochen na pesi mbote Espérance est bongo lelo toza pas Materazi lelo to solana Materazi lelo to linga to yoka Materazi parce que c'est la première fois naye à l'écane émission nanga couleur des artistes nayebi que maître 17 aux États-Unis motema mama Bibi Nadine Olanda ngai nayebi que Angèle Moussoeli Makizembe na Londres Olanda ngai nayebi que Innocent Machaka na Londres Olanda Materazi, tu es pas Materazi, to solana Materazi. Materazi aza mwana kitambo ya mabele. Materazi aza musicien oyo abanakala. Ba biso oyo ba Christian Palindo grand pays to yebi Materazi na kitambo musisadi. On comprend? Yango babi nabi ke brolo bebele alors ba bongo po aza mwana kitambo côté la Materazi, je m'en fous de ça. Po bino ba journaliste lelo boza ba complexé. Mwana quartier na bino po fula ye minene kaka ngana ofula Materazi na nkopo na mwana kitambo na yebi mobimba abanda kala liboso bato pele ba osala succès lelo na confirmer yango abanda kala pe aza génération na bango te so tolandi bien mais to solana ye Materazi ayebisa biso Materazi nani Materazi oyo ngana okumisa lelo biso na bino to découvrir première fois na ye na couleur des artistes leader Materazi Mbote. Mbote grand pays et puis Mbote na batutu partout dans le monde entier et puis surtout na la patronne numéro 1 na biso Espérance est bon aux États-Unis zolanda yo. Espérance est bon Mbote na yo et puis ba bonne guérison na batutu ba bandeko na bango bazaki na maladie ya pandémie oyo ya coronavirus et puis ba bonne guérison na batutu o babiki nango et puis merci ngule betaka ekataka nango c'est ça quoi. Materazi so na biso na za sengo makasi ya ko ya molelo po na bike Kader Njibu baolanda biso bana tu ya kalwano bana tu kitambo bana tu mo fleuri mapenza partout bolana rango bobi Materazi côté na bango ngo Materazi côté Renia Materazi côté to vanda donc Materazi yo Materazi ndenge nini orchestre boni santé ya orchestre non ngana lo bato yo mo na orchestre des alliés et puis ngana osengana bato bazela bapesa confiance album na bango ezoya décollage kalaté à 100% album déjà tout ça il est à 80% bato bazala bien na décevoir bango je Materazi osala nini po tango longo epa ya fa osimba lelo ndo simbi lelo poza parmi bato oyo bato bapesa chance te bato ebele bapesa chance te bato ebele baboyaka osala lelo te mais lelo Materazi lelo so répertoire Materazi tala bato ebele na nsima na ye mais bato mosusu bana basuccès batambolaka na 10 personnes mais na confinement nayebi te Materazi osala nini po tikala lelo Materazi po bakinzima lelo banzima penaka te Materazi esimbi wana nga nakumisa nzambe parce que moto apesaka bato tu nakoza pene logo nanga mena ibisi tamsu mocho to sabo mocho tai o frère nanga ko kemba te Materazi ko sala ngono te mais nga na ambition nanga mais nako sabe tamsu Idriss abisanga te Materazi to sala ngo pe maman équipé na sala ka before ya rolinga boulot nanga parce que juste nanga na boulot oyo na boulot mo société et puis nzamba songa et puis ba pesinga chance pour na sala ngo bien bano ça orchestre de combien de années. Non, juste, dans ce cas, une année déjà, tout fêté une année le 5 juin. Dans le 5 juin, une année déjà carrière dans les bons déjà. Nzamba Sunga, Acha Loboko. Nzamba Sunga, Acha Loboko, pour les hommes, on a Nzamba Sunga, Acha Loboko, Talaga Materazi. Materazi, différence nini, au coupé Satan, vous avez pas fa, Nande Lelo, ou Salabor Nayo. Ou Kolobanine, ou gagnant différence. Différence c'est ça que vous arrachez bien, sommes la relipa. Basomela ko fufu basombaka biloko nyonso oyo lia mais lelo nakoma pe parent ngamo nana batu ba dépendre nanga différence ezaka wana parce que na signé ce ko mambo passe mais sauf que na comprendre que mambo tellement ya passe na mona ngaka facile ya mona album nanga liboso na pesa ngo titre na ki match facile na ça mambo passe na commission facile c'est ça wana elo mo boye ozala ke so vanzi obara tana za na Villanova il fallait na sala ngona sala te est-ce que vous le bango bien non Villanova
naza ba chance ebele nasala ba vocal nakenda ba voyage pe bakar nasala ba nini ba benga ngoni yemba ba nzembo asave na en tout cas énergie na ngo énergie à Villa Nova mais sauf que on est conscient et on a ça lelo décollage lelo décollage ezo lobama po ba fiche yango yo ezo monana décollage qui ça c'est à bouger azo préparer vraiment ma casse Materazzi pour nani décollage lelo ne comprendre qu'il faut décoller kalawana babina filé ba décoller kalawana ba intel ba décoller lelo ne yo yé pour décoller non nga bato bapesa nga chance te bato bazela pe nga ite le na longwe na sala album na nga na pesa ngo match facile ezaki essai technique nde basala la télévision omega essai technique bato banzembo écrodé banité na comprendre dake na sala 6 nzembo mais bato boyemba au moins 3 nzembo to 4 nzembo nga nde pesa nga confiance ko yake na vraiment na mboka spona sala musique skundi na o décoller na ba fanatique nga au décoller na bango sali bien décollage yango ezo décollage yango ils ont combien de titres non ça là on a ça juste à 100% déjà tous en 80% mais non ça on a ça va bien bon non le bango sur na ploté non avec yom to na tondo zala zala hernios et puis bato ba l'air est-ce qu'il y a un bateau déjà baza déjà confirmé qu'il faut aimer là-bas est-ce que aux hommes na Materazzi ngo musicien wapi na beta na Villa Nova et puis naza musicien bato ba c'est que place Sili ba rota la peine ba rota l'état c'est bon na Prince Yawel Mystère Versace ala na c'est Sili na tsamito so ba tindi ngana be espace ezali mbongo kaka embeli mbongo na salima mono Mystère Versace Prince Yawel loba na ngai na ya Materazzi Mystère Versace Prince Yawel ngani lono bwa ko liboso ya fali na kisasa nga ngani na bwa ko liboso ya Fabrigas nga na kisasa nga Prince Yawel Materazzi yeyo ngani na lobi nga ngasko na longi na province ko boye ozo ngasko na kati c'est bon Materazzi to kota na kati leader na pour ça to yo ko muke mais donc ça mo ba question très mo kerketan pour batebele bazana mo bituna rotuna Materazzi tant batu nyonso bazana simano ebele pour na moni ba danseuse na moni ba to ebele na simano yo souci na yo eza o même orchestre na yo ndenge nini souci eza no nini pour na orchestre na yo osala nini na bango na non nga na mibenga jeune d'aujourd'hui responsable de demain naza déjà responsable et puis mouvement na nga à pas mouvement naza mutumo boye famille moi jar famille na nga na sima nga et puis nga mona na administration naza na batebele ça veut dire nzambe na senga na nzamba pesa nga pe na mambunga na ngo besoin parce que nga na besoin na sala na mambubele et na master no charge na ndimi na balar te mais chargement na ndimi et c'est nga pe na ke nzambe mo achaka lobo ko ici et na ve no mona bangala ba na tanga kombo na ete na mela bangala abina tuna yo agent cellule côté wana mabana tanga komboni te abina tuna lobina bayeba ki na kitambo bando travailler trop ferré mais lelo okoma kotanga ka okoma fali na monorono obebana na ferré zo na problème na yetoni oh tena problème na ba vete wana ba vie na nga c'est ça ferré ko la vie na nga fali popa vie na nga héritier watana be vie na nga maestro prêtre na nga déplique pomba c'est ça comment que c'est ça mater musique donc ça nisika kombo na yo de la musique Mater musique. Ah, 6 étoiles. Il y a tena comme 7. 7 étoiles. King. Le King. Ah oui. Le King to sisinaye pour na posa akena kat talaka razana azaki na studio, ba question c'est belé à retourner mais contenu à temps, contenu à préparer décollage yango bana poto Prince Yawel Mystère Versace ayemba to doit pe image to balancer yango quand ndenge za la leader et ça la bientôt kota leader et ça la bien makasi. OK. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Boyoka kinde to sololina Materazi apesi biso chance to sololina ye. Et on a ngina pesa mbote pe na pesa merci mingi na bainyo so basto na ka émission na couleur des artistes. Na pesi merci mingi na Prince Yaweli Mystère Versas. Prince Yaweli Mystère Versas na tout atolonga mutali boso na bando bwa kuna kisasa. Na pesi mbote na ngai na Arlette ya Pembe in américaine au Congo. Na pesi mbote zola na ngai na bosanité ko pesa mbote na Innocent Machaka na Londres, Angèle Mouswahili Makizembe na Londres. Na bosanité ko pesa mbote na Maître 17 motema mama bibi Nadine na États-Unis. Na pesi mbote bozola na ngai na bosanité ko pesa mbote na ngai na yo Muto Yambo la patrona Espérance Ebongo na États-Unis. Na pesi mbote na cordon na Joseph Nikombo Mangoto. Na pesi mbote na caméraman na Kanku Mulumba Dominique MP4 yede muto balancer image oyo. Na pesi mbote na bino nyonso ba ebolinga couleur des artistes. Arlette ya Pembe in américaine au Congo, Anita Mangoto. Na pesi mbote na mama bibi Nadine ya Maître 17 na États-Unis. Na pesi mbote makasi po bolinga vraiment couleur des artistes botikanga te. Bovik Fouamba ve na ngai Bovik Fouamba Dej d'Eric Amani patron ya liste qui TV na mona pe na makambo tindaki motema ya sœur na biso ya Marie Claire ya nganda na Londres. Merci beaucoup. Boucle.